Voilà, bonjour, bonsoir Balandi, nous sommes des shows Denar TV, merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Tu es tout le bela Makambamboka Congo Kinshasa. Tu es tout le monde Sabino, nazana image moko, papa, maman, Simba, Nabokebi. Nazana image moko, batindelinga, balubi des shows, mekape kolobela pour Makambwango. Tu bandaki koloba kiza ya lokuta, mais batu bandaki kondimate, voilà. Des shows Denar TV. Ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Tu as un problème avec ma boma na Kinshasa. Et là on y n'a loba toujours le bela rapidement. Question est aboy. Tout le monde qui dernièrement ba vidéo ba kangi ba ma boma nyonso à Kinshasa ko beta bango tout na ebité quelle vague. Quelle c'est-à-dire lo yengeni ni koti na mboka tina degré aboy. Quelle vague. Oui, yaki kaka, bato balamuki kaka boy na ebité. Côté problème ezali, Congolais azotala ngote, Congolais azotouché te. Côté problème ezate, nde côté Congolais ake kotala, nde Congolais ake kotouché. Quel peuple, quel peuple, quel peuple. Boke tu as kozwa raison na slogan oyo, et boke tu as raison. Quel peuple nzambe na ngai. Toke kobeta bata maboma nyonso na Congo. Nzoka bata maboma ba na problème te. Ba beti bata maboma na Kinshasa kobeta nzoka bata maboma oyo. Bande kuna biso ba Congolais baza na problème manto. Fallait ba mema bango na ba hôpital po ba salisa bango biso toke kobeta bango ba komi ba Rwandais. Or Rwandais Rubero akaba minembwe. Nani abeta Rubero? Na lobi boy Rwandais nani Rubero akabi minembwe akabi mabele ya Congo nani abeta Rubero. C'est-à-dire tout ça peuple moko perdu, peuple a loyenge koto ba yembi yo Fayulu nde yo Fayulu mokonzi koto ba yembi yo Félix nde Félix mokonzi koto ba yembi yo Kabila nde mokonzi. On est où qui dirige la RDC? On est où? Tokende kota la image to yoka témoignage oyo mama policière alobi pona mutaliboma et bongo to pesa yo ba détail tolanda. Osa nini? Akisana nsongo mukite. Muto bozomona oyo ya liboma bomoni awa yende muto bapandi basango na réseaux sociaux ki bakangaki na arme. Bakangi na des armes yango toza koyebisa biso population kinoise ke mutu oyo aza mutaliboma azalaka bandaka la awa na lemba atambolaka na ye na église catholique awa bato bayaka na église catholique bayebi ke mutu oyo aza mutaliboma babengaka ye bayebi na kombo ya komba aza na ye rebelle te aza na ba arme te avandaka na ye mikolo nyonso awa bato nyonso makambo nyonso eleki na réseaux sociaux eza na makambo ya lokuta nakanisi bato oyo bamonaki ba image wana bolongola na baesprit na bino ke awa na lemba bazwaki mutaliboma na ba arme bazwi mutaliboma awa na arme na lemba te aza mutaliboma azalaka na ye bandaka la awa image na ye yango oyo ye avandi ya pomba tala ngai tala pomba tala kuna zwa elamba zwa moni siko pomba ye tala nga bele longwa 500 Quel peuple perdu. Kende ko beta mutaliboma mema ekuna na la police aza na des armes. Yaya azumi nduki wapi. Mutaliboma vanda kawa depuis kalaba ebie na quartier. Ya totika kokosa boyeko. Totika ba vague buzoba. Totika vague ya buzoba. Côté problème eza Congolais retouché en côté. Tozo sala semblant. Côté problème eza Congolais a touché à te. Toujours ça la semblant côté problème ezali. Toyebi côté problème eza. Ole to kendo kanga bat oyo bazana problème. To kendo ko toucher côté problème eza. To kanga moto ya zana problème. To tiki côté problème eza. To ke ko bundana batama boma. Quel peuple! To ke ko beta batama boma wana ba Congolais me ba Rwandais bazana mboka. To mona bango. Tozo kokoloba na bango te. To kokokanga bango te.
Quel peuple nazotuna? Beta bato maboma, beta bato maboma. Tala mikolo bata maboma ndenge basambwe. Bata maboma basambwe na Kinshasa na bomo ba oye ba susute me o likamni yeli biso bata maboma depuis toza liboma na RDC to mona no makambo te. Depuis baza maboma na RDC ba mona na biloko esalamite. Wana bata maboma nde ba okamo. Quel peuple, quel peuple. Robert Wateki Minembwe. Nani atuna Robert? Tisiko silence. Robert waza na Kinshasa. Aza sur place na Kinshasa. Mutatuna Robert wata I azate tisikoyo. Aza wana. A démissionna pete tisiko Robert waza. Mais iso kamwisa batuto. Mutaliboma wana bakanga ina matete ye wana babi aza ina des armes. Des armes ngweza wapi. Les deux armes ya aza ina ngweza wapi. Témoignage yango wana zongi na kwena ye. Donc babetaki ye pamba babeti mutaliboma pamba ye wana zongi na kwena ye. Siko des armes aza ina ngweke wapi. Depuis babandu kanga batamaboma wana ba armes ngo bakangi na bangweza wapi. Nyonso wana ezani ni vague mupepe moka boy batindi tala mboka ndenge zotambo na mopotu bolobaki Joseph Kabila bloqué moya sala tour na nani na Katanga ezate moya tourner RDC ezate bloqué qui va bloquer qui va bloquer Kabila, qui a ce pouvoir là de bloquer Joseph Kabila de ne pas tourner la RDC? Qui? Nani? Ya problème eza awa, c'est Joseph Kabila qui est le problème. Dans tout c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila a tika mandat, aza ex-président ou aza président jusqu'à l'heure actuelle. C'est juste une question. Parce que yé yoboloba qui a hésité, bloqué, abimeli soki na aéroport nini. Laissez avec ça. Botika rosala rabouya ye zamboka na biso nyonso mboke kei mboke se kenda. C'est pour notre bien, tolobaka vérité. Joseph Kabila tourné, Nathalie va tourner na nyonso ba image nyonso na nango ya Katanga. Joseph Kabila a bien accueilli na Katanga tourna keti Kolwezi. Yewana Joseph Kabila. Kolwezi. De tout cœur je vous dis merci. Et à très bientôt. C'est ça, par la grâce de Dieu. Yeyo. Oh, Joseph Kabila bloqué. Et Joseph Kabila voyage annulé. Et ba empêché ya kendete. Bakangi Joseph Kabila ko voyager susté. A okende sou Katanga te. Na ba déclaration na mino pamba ya buzoba. Joseph Kabila yo auti ko tourner Katanga mobimba ba yambie na ndenge moko ba image en kutu na ko tiango te parce que nga personnellement na omi tuna mais est-ce que c'est toujours un président, c'est toujours Kabila qui est le président ou encore non na ko tiango te parce que nga ezoko énervé nga. Qu'est-ce qui se passe en RDC? Le problème est ici. Le problème ce n'est pas le fou de la RDC. Eza maboma ya RDC. Le problème c'est Joseph Kabila. Arrêtez Joseph Kabila mboka wane ko vanda kimia. Côté problème eza Congolais atiki Congolais akelanda maboma. Quel peuple? Mais tout kanga Joseph Kabila. Tout sangana tout kanga Joseph Kabila. C'est ça la question. Mais ce qui le na tout na Joseph Kabila si sa mandat to azaraka président. Ba tourner nyonso ya zo sala, ba déclaration nyonso ya zo kendo sala, ba discours nyonso ya zo sala, c'est en base de quelle préparation? Qu'est-ce qui est derrière ça? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Ezani ni ne bomba ni na sima Joseph Kabila, voire même sa femme Olive Lembe, auto ça ba déclaration na ebele akenda ki soki wapi, auto ça ba déclaration ebele. Tout ce monde ndenge bazo sala ba déclaration na Olive Lembe auto ko tenir ba discours na je ne sais pas Katanga ou bien wapi auta ki c'est ça. Oh na ngana lo ba pe na po ya mama Olive Lembe. Ba déclaration na ba discours nyonso ba osala, ba campagne nyonso ba osala eza ya nini? Ya le problème c'est Joseph Kabila totika semblant. Boloba ki ba bloquer, ba kangiye ako voyager te yeyoti. A tourner kendo ta l'escorte azanango, kendo ta la sécurité azanango. Ya totika osala semblant. Eloko ekamisenga baki ko beta bata maboma. Na fanda inanda kuna ota mamba bata maboma na bi obuzoba. Je peux pas diffuser ça. Buzoba na ko laksa ngote muta maboma bosa na bata maboma ni. Eza bata maboma kala bazaka na Congo na basali binoni bata maboma wana ba Congolais. Bokomisi bango ba Rwandais, mais les vrais Rwandais sont là, bokendo kanga bango. C'est regrettable yaya. To yena ko chité awa des shows d'Enar TV ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. To kende awa na suka awa. To ye awa. Yaya tanga awa. Mboke za ya kokufa. Côté problème eza Congolais atiki. Lelo to komi ko kende ko s'attaquer na maboma quel peuple. Mawatro, totanga o eza communiqué officiel. C'est ça.
yango bibembe za débordé na morgue bakolo bibembe bakimi po mbongo akoya kobimisa bibembe za te basundoli tala niveau mboka ekomi mutu akufeli mutu famille ekufeli mutu me basundoli ebembe bakimi po na nini mbongo ya kobimisa ebembe na morgue eza te morgue yango ekomi kobelela boya kozwa bibembe na bino nani akoya basundoli bibembe tula mwisi ya zaza batika bibembe yango totanga Université de Kinshasa faculté de médecine clinique universitaire voilà directeur général balobi communiqué signement kilobi le 17 décembre 2020 balobi nini communiqué par la présente nous vous informons que la morgue des des cliniques universitaires yango wana de Kinshasa la morgue des cliniques universitaires de Kinshasa est en dépassement de sa capacité voilà et en dépassement de sa capacité bibembeleki ba matisi bibembe bisika kocha bibembe zate aza en débordement de sa capacité tous les cas balobi nini plusieurs appels adressés aux familles pour retirer leur corps les corps sans payer sont restés 20 bakozwa mbongo wapi ya koya kufuta bakozwa mbongo wapi plusieurs appels dressés aux familles pour retirer les corps sans payer sont restés 20. Bakozwa mbongo wapi ya koya kufuta po bazwa bibembe na bango mbongo ezate bakima basundola bibembe. Yoka biloko soni na mboka. Mekuna boobeta ba maboko, koto bakangi Joseph Kabila kubimate, koto boke kukanga bata maboma, a même ta bibembe na bino eza na morgue bisika okendo chango ezate. C'est malheureux. Côté problème ezali botiki bokelanda côté problème ezate. Lelo bokom na besoin kolanda bata maboma, quel pays? Totanga a. Ba omi en vain des marches pour transférer les corps à la morgue centrale jusque là présenté sans suite. Voilà. Sans suite. Transport coûte ezali mais yaka ate to mona yo poto kende koyebe bembeno avant to déplacer mutu nyonso akimi. Aboyi ko se présenter ya komi laksaki o eze bembe na ye. Akimi, bakimi. C'est ça. Des démarches pour transférer les corps à la morgue centrale sont jusque-là restés sans suite. Bakimite. Par conséquent, jusqu'à nouvel ordre, tout corps décédé sera transféré vers d'autres morgues de la ville. Voilà, d'autres morgues de la ville. C'est-à-dire, bibembe, comme ga suke kufi awa lisuste, bokende kukumba kotomi. Sote tozoya, tokendo lukambongo, niet. Mbala moro bokumbe bembe boke nango. Tu vois? Par conséquent, jusqu'à nouvel ordre, tout corps décédé sera transféré vers d'autres morgues de la ville. C'est ça. Yango wana, signé ba signature na ba makamyo so yango wana. Tala makambo soni eza communiqué signé le 17 décembre 2020. Bibembe na morgue dépassé, débordé. Bakolo bibembe bakimi mutakondima oye bembe na ya zate po mbongo ya kokendo kunda bango ezate tala degré mboke komi nango. Côté problème eza congolais atiki, congolais ake kolanda côté problème ezate. Ya les problèmes en RDC c'est Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila. Arrêtez-les. C'est Joseph Kabila. Arrête Joseph Kabila. Non bien. Mouta okanga Joseph Kabila na RDC mobimba zate. Emeto sala soni. Mboka ya soni. Tala buzoba. Donc voilà otu ngai tolo bango wana na mboka botika loyenge. Communiqué ango epesami bibembe tondi ebele. Par la présente, nous vous informons que la morgue des cliniques universitaires de Kinshasa est en dépassement de sa capacité. Plusieurs appels adressés aux familles pour retirer les corps sans payer sont restés 20. Des démarches pour transférer les corps à la morgue centrale sont jusque-là restées sans suite. Par conséquent, jusqu'à nouvel ordre, tout corps décédé sera transféré vers d'autres morgues de la ville. Zoba. Allez, botiki biloko wana, boke ko kanga ba maboma. Boke ko kanga maboma côté ba vrai problème à régler ezali, des vrais problèmes à donner solution ezali, il y a pas de solution, boke ko landa bata maboma. Lobi na poko na zomona bazoyemba, oyo kotoyo fayulo, oyo kotoyo soki biloko nini, oyo kotoyo fachi, oyo kotoyo muzito,
oyo kotoyo soki Katumbi nzambe na nguya. Qui dirige la RDC jusque là totuna mikolo nyonso? Est-ce que ba général pendo comment dirais-je ba généraux penda ya solo bazate na mboka wana ndenge tomoni na ba Mali wana bazate? Eza juste question parce que jusque là mboka ke vraiment na désordre ya jeté awa na ucho benga siko na tongo balobi désordre na Kinshasa ya meka obenga yo pepa na bino tuna qu'est-ce qui se passe na Kinshasa na bengi siko tozana très tôt na bengi siko na tongo balobi kuna ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Et sali mawa passe na soni ya maboma ba betami pour rien maboma o bazana ba adresse na bango na Congo toyebi bango ba famille na bango ezali. Donc voilà autre nga tu informé bino en démon avant to kotsa ba émission na biso ngo wana soko tanga balbuso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows de Nartivota la réalité, aimez commenter votre émission et Zalaki Abino humble serviteur l'homme de bonne foi Zala Bonché ba émission ezakoya. Ciao landa élément suka oyoka déclaration ya policière peto suki wana bye. Osa nini? Muto bozomona oyo ya liboma bomoni awa yende muto bapandi basango na réseaux sociaux ke bakangaki na arme bakangi na des armes yango toza koyebisa bino population kinoise ke mutu oyo aza muto liboma azalaka bandaka la awa na lemba atambolaka na ye na église catholique awa bato bayaka na église catholique bayebi ke muto oyo aza muto liboma babengaka ye bayebi na kombo ya komba aza na ye rebelle te aza na ba arme te avandaka na ye mikolo nyonso awa bato nyonso makambo nyonso eleki na réseaux sociaux eza nango makambo ya lokuta nakanisi bato oyo bamonaki ba image wana bolongola na ba esprit na bino ke awa na lemba bazwaki muto liboma na ba arme bazwi muto liboma awa na arme na lemba te aza muto liboma azalaka na ye bandaka la awa image na ye yango oyo ye avandi awa Pomba tala ngai tala pomba tala kuna zwa elamba zwa moni siko pomba ye pomba ye tala nga bele longwa 500